Kavulu Mutasali calcule bambongo nyonso o epesami mbongo esami, je vous dis plus de 10 000 $. Alors, ngai, la seule question que moi je me pose, n'a plus de 10 000 $ à epesami na matanga. Ngai a besoin de mon wanate. Bobi souci nanga. Et puis souci ba chroniqueur nyonso ba oko lobate. Je sais pas pourquoi ba oko lobate. Mais nga na loba la place na bango. Pompo, muto champ na kasho azate. Quand te ki oso en fait, osaki ba audio, olobi ba insulte lo kutane na obanga koloba. Kuto pesinga li sou makambo. Marlin kasanga o pesinga li sou makambo kuto saranate. Ben suite à lo kutana kutuko o pesinga li sou, c'est-à-dire niveau succès na robi na mikolo. Non, vijima nzamba pambola o quoi. Vijima nga umela. Nzamba pambola o. Pour niveau succès o pesinga mikolo o boya. Et puis niveau lingo na papa ba na minute so. Oko boya. En tout cas, fini manga umela, nzamba pambola o. Mais mbonga matanga Evelyn Bobimisa. Mama ba Evelyn azolela. Mama ba Evelyn azolela. Evelyn atike ne lokote. Mesdames et messieurs, boebisa bango, boebisa Virginie Manganga, yemuta botola ki kesier mbongo. Kesier Mich Mima. O aza numéro Mich Mima, abenga Mich Mima. Aza en vie. O aza numéro Gisèle Fouille. Bo benga Gisèle Fouille. Bazali en vie. Bon, Sabino, nenge Virginie Manganga, a botoli kesier mbongo. Balingi babunda. Mich Mima, na Virginie Manganga, balingi babunda likolo ya mbongo. Mbongo matanga, elinge bundi sabango. Parce que Mich Mima, elle n'était pas d'accord sur tout ce qui s'est passé dans le comité. Elle n'était pas d'accord. Alors, comme elle n'était pas d'accord, ils ont jugé mieux, yako botola e caisse. Tant que ko boto la ekes e boti ko soana balingi ba simba na nzoto kutange ba bundate Mich Mima ndalingara beta Virginie Manganga ndenge nga pe na beta ka Virginie Manganga na stade de Martyr na lokoti semi na buka elinu ageno fundanga la police ndenge pe Mich Mima alingara beta Virginie Manganga gaba na basele mutakaboli bango bitumba mbongo ya matanga e bundisi batu la pauvre maman na biso azana na bandal azolela elle vient tike ne lokote. Elle vient tike ne lokote. Bo kongoli mbongo na ko atabino moko bandeko na ngai. Tozala pe batu. Tozala pe ba humain. Mbongo bo kongoli bozi bo occasion okota ba bureau ba konzi. Okut nanu okota te na vie na o. Ozo occasion okuta na Abed Achour. Jaska vulu merci parce que yom to kuta nse nani Virginie Manganga na Abed Achour. Ozo occasion okuta na Abed Achour pona matanga ya Evelyn Kamo. Parce que ce matin à Evelyn Kamo te jamais mutoro Beda Chou aro yambo na bureau na po uta yebi ote. Okendaki na kombo ya ba journaliste ba eko senga mbongo. Pona bakunda ndeko na bango Evelyn Kamo. Plus de 10 000 $. Libulu bo sombite. Cercueil bo sombite. Sal bo louete. Bo sena 10 000 $ wana nini. Baloba te. Baloba te. Et comme il y a finga. Orenso fingi no kiti singa kuto pesinga lisu makambu. Mane kasanga leader. O pesinga lisu makambu. Mikolo succès o boya. Merci beaucoup pour ton singa la page. Tara na sila nanga déjà. Hein? Bana moto pela merci beaucoup na bino. Chabrel la belle merci beaucoup. Malika Jos China Rambo. Josepha Chako merci beaucoup na appel na yo. Karine Mokonzi la baronne merci beaucoup na appel na yo. Gloria Olangi l'américaine moi na poto déjà merci beaucoup na appel na yo mais nga nazo senga bozongisa mbongo ya matanga Virginie Manganga na okisango ozokota Turquie na juin boka makam nazo bana bilo Virginie Manganga azokota Turquie na juin na mbongo ya matanga ya Evelyn Kamo, chose qui n'est pas sérieuse. La maman elle est là, elle est en train de pleurer. La maman elle est là, Germaine Kalema Limbi Sangai ma tante au pekisa kingana lobate. Jamais Kalema j'avais promis que non fingate. En fait Kajinga j'avais promis que non fingate puis n'ebine ba fingate ko fingiza éducation nangate. Ma tante Germaine Kalema je t'aime beaucoup tante Germaine. Excuse-moi, nazo bande vérité parce que ba tebe ba ebité pourquoi ma finga ana elekani. Yango naza ko expliquer pourquoi ma finga wana elekani. Parce que na bimisi Virginie Manganga moyibi ya mbonga matanga Evelyn Kamo. Alinga kota Turquie na juin na mbonga matanga o ayibi. Bokende ko filmer maman ba Evelyn Kamo afana na bandal kota chez les colonels. Bo tunaye soki ba pesie combien na 10 000 $ o bazaki na maboko. Ba sombi cercueil te, ba sombi libulu te, ba louer sala matanga te. Ba sali na 10 000 $ wana nini.
boke rotuna mama ba Evelyn Kamo soki nga nazo kosa ata 1 euro ba pesi la pauvre mama te. Papa Evelyn Kamo azobela AVC. Evelyn Kamo azaki mwa liboso atiki baleki 6 na sima na ye. Et puis nga nazo kama visi manganga yona Evelyn Kamo bobande ko lobana te. Mesdames et messieurs, si Evelyn Kamo akufi babanda lobana te na Virginie Manganga. Mais comment moninga bondo lobana te ti akoti akufi comment okeno kota na comité a chargé à ba obsèque na ye oyimi pembongo. Mais non ozandoki. Noëlla Madinga, je t'applaudis. Napesi Noëlla Madinga, bravo. Vous savez pourquoi? Parce que Noëlla Madinga n'est pas une hypocrite. Noëlla Madinga ti Evelyn akufi na matanga monanité. Webi pourquoi? Noëlla Madinga a sepelte na liwa Evelyn Kamo, a sepel na ngote, aza mutu. Tam soupe na chambre na alela qui elle a fait son deuil dans sa chambre toute seule. Mais alinga komona na matanga te pour éviter de polémiques, pour éviter des spéculations parce que si Evelyn Kamo akufi banda lobana te. Yango Noëlla Madinga na mayela bo moto o azanango, elle a préféré rester dans son coin, elle a préféré faire son deuil dans son coin. Pour éviter des polémiques des spéculations aye na ye matanga te Noëlla Madinga oza mwa samayele bongo yo Virginie Manganga yo na Evelyn Kamo bande olobana te boza binemi si Evelyn Kamo kufi bande olobana te kaka ba journée ngai nazana nga na poto bandeko kaka ba journée sa Kinshasa nde ba ebisinga ke obande olobana te koma mutu bo olobana te akufi okoti na komité matanga na ye. T'as-tu jamais na ofinga te? Je t'avais promis, t'as-tu jamais na ofinga te? Nazo expliqué kaka vérité ko place ma problème et bimeli mbongo matanga. Mbongo matanga fwe bima. Plus de 10 000 $, bosan na welo te. Bosombi libulu te, bosombi salté, bo loué salté, cercueil non plus, vous n'avez pas acheté. Libulu ba pesi biso et pas la chaîne O Evelyn Kamo abanda o sala. Cercueil ba pesi biso na chaîne O Evelyn Kamo abanda o sala. Quoi ça? Sale, auto ela ki matanga, ba pesi biso, et pas ya mutu moro boye na bosa na kombone bato ya Kinshasa de fois comme na bunga nga ponga na koma na mwa na poto, na koma na poto. Mais boso ki plus de 10 000 $, bosa na 10 000 $ wana nini. Mesdames et messieurs, jour Evelyn Kamo akufi, ata kopé sa maman ba Evelyn Kamo ata 1 000 $, maman zo 1 000 $, zo 1 000 $ oyo, panza bandeko ba ki kola liso na matanga. Ba pesi maman Evelyn Kamo et l'autre côté, moi c'est ce qui m'énerve. C'est ce qui m'énerve. Bapé si maman n'a même pas mbongo ya apanzata matanga. Non, franchement, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et comme des rosas va programme va voyage à Turquie, na mbonga matanga moninga, bozo kata sonité. Bozo kata sonité. Bon benga mishima botoune pourquoi Virginie Manganga a botola qui est mbongo a caisse. Akena mbongo wana wapi asana na mbongo wana nini. Tango Evelyn Kamo a kundami, il a fallu bapesa biso compte rendu. Bomoni mbongo to kotsaki ezaki autant. Dépense to salaki ezaki autant. Mbongo etikali yangoyo. To pesa maman ba Evelyn. Siko bob sanga non mesdames et messieurs bino tout besoin da ba voice oh dites-moi sikoyo. Donc Virginie Manganga alingi aloba que sur plus de 10 000 $ bazwa ki a cotisation ya matanga Evelyn Kamo. En sachant que libulu ba sombité, cercueil ba sombité, sal ba louete, donc sur 10 000 $, on a mbongo nyo se sili, ba sal nangonini. Qu'on se pose la question. Moi, je me pose cette question. Carlos Moujani, tu te poses cette question. Ba sal na mbongo wana nini, 10 000 $. Bo sombi libulu te, bo sombi cercueil te, bo loué salté. Bo sal na 10 000 $. Koto eza plus de 10 000 $. Bako na compter ka 10 000 $ à papa, mais ça plus de 10 000 $. Bo sal nangonini. Virginie Manganga bimisa mbongo matanga Evelyn Kamo. Ngaku tuko ofinga nga banda lelo ti lobby. Na oti koloba te. Bimisa mbongo matanga Evelyn Kamo. Ato finga ba lelo ti lobby. Moki momebe ke na lekio na nyonso. Kanye na lekio na mulai, kanye na lekio pe na nyonso. O a niveau na ngate o pusa na te. Do kutuko nazaya kut na kin deja na lekarao. Boswa e bosiko mwana poto 10 ans na mboko. 10 ans na mboko mwana poto. Na lekio banda lelo ti lobby kanye na lekio na mulai. Na lekio ba lo ti lobby. Na ben na ofinga te. Molima ofinga au nom de Jésus bima na parce que la moni molima ofinga e komo côté langa. Molima ofinga bima na motema au nom de Jésus. Na ben na ofinga te. Mais na eka na lobake Virginie Manganga afingi ngai parce que na kangie moyibi ayibi mbonga matanga azokota Turquie na juin na mbonga matanga Evelyn Kamo 10 000 $.
oyo bakotizaki basali nango eloko te bazwi mbongo wana Virginie Manganga azwi mbongo wana abombi yango akosi na bato ya komite akosi na Charlie Presse akosi batutu akosi banana boduga akosi ba Gisèle Fouille akosi ba Omba Potongo et puis na soulever le mot quand je parle de Omba Potongo et le mot quand na éclaircir Virginie Manganga na expliquer na lozo bake ngana uti poto soit disant ça mokonzi na ofanda pas Omba mwana mukie omoni Omba na c'est ma sœur Omba Potongo journaliste c'est ma sœur makila langa c'est mon sang moi na papa le qui nanga propre en défaté et puis ngam na côté télévision et puis pour ton information Omba Potongo a foutu la lopa mobimba na GB obi quartier GB Omba siko foutu la parcelle mobimba na GB ye moko climatisé na kati ma ya moto na kati niveau na ote Virginie Manganga tim kolo okufa jamais au foutu la na GB tim kolo okufa jamais Omba kam tabandi TVK lobby a déjà au foot la parcelle mobimba la GB là yom do sala 50 ans de carrière au foot la na barumbu so embu le beti ma edindi banda ko edindi na barumbu ko to fanda parce que Omba Potongo afanda na GB parcelle mobimba ye moro climatisé et puis Omba Potongo c'est pas ma consoeur c'est ma sœur moi na papa le ki nanga donde ko nanga makila nanga c'est mon sang donc na fanda ki pa Omba Potongo nanko pe na ndambo kanai kutu nde nazo ya kini su na avril po na soke na avril da na ya kini po na sako mutambongo amu ninga na ote na avril nazo ya kini tout reçu na kini na avril na ofanda pa Malika Jos Malika parce que na Omba Potongo ba owelanga na lembi botel na baye botel na baye ba déjeuner botel na ngi parce que na muna tongo ba meninga fufu na tongo et ça la pe bien tout on ofanda pa Malika wana ba na na bimisa na presse faut ça la peine na référence lelo Kofi Ombide na Ferré bazara lelo pardon Kofi na Wera pour ne citer que ces deux là bazara na fier Kofi abimisa Fali et ça la que fierté Wera abimisa Ferré abimisa Héritier Watanabe boss là et ça la que fierté net singa aujourd'hui je suis fier de mes enfants ngana bimisi Omba Potongo na TV c'est ma sœur petite sœur nanga d'abord mais na bimisi na télévision na bimisi Malika Jocelyne petite sœur nanga Malika mais na bimisi na télévision ngana bota ba na TV yo boti nani 50 ans de carrière ou bimisi nani na TV nga bimisi 2 stars na TV na côté ou tu Karine Mokonzi te parce que Karine Mokonzi azan ndeko nanga te azaka petite sœur nanga pe to tambola kana mais so na bike non na bandeko na boti bana mibale Omba Potongo na Malika na Karine Mokonzi pe po abandana ngai leki nanga Karine Mokonzi yo mto na 50 ans de carrière oso boti na télévision nga salika 3 ans na télévision batebele ba yebate na sans des succès makasi au fait mais na salaka 3 ans na TV nga na banda TV na 2007 na ke poto na 2010 bo compter ça fait combien na salaka 3 ans na télévision 3 ans à pamba 2007 à 2010 na salaka 3 ans na ke poto mais na sala succès à na ebite bino mo rabolo babo ebi siko yo mto sala 50 ans de carrière Virginie Manganga obimisa nani na TV obimisa nani na TV na fani pa Laura Potongo na nko c'est ma sœur na baevi ya ba hotel na baevi ya ba Béatrice Dani Bokombe so ke kin fana na Béatrice Yomoko po niveau fufu na ndolia chaque temps na ndakomba e no fande son hotel te no fande son hotel te Dani Bokombe fanda na Béatrice Yomoko na fande son na Béatrice no fande son na grand hotel te Dani Bokombe na boy vie hotel pas Omba Potongo mwana mukieka ndo lobi ana 32 ans abmi TVK lobby a medja ana car okutu eleki ayo afute la parcelle mobimba na GB ndaku climatisé yo fana na barumbu côté ma echola na fandi pas Omba na nko c'est ma petite sœur mwana papa leki nanga na obetele tolo tout reçu na ki no fana pas Malika Jos petite sœur nanga na obetele tolo wana ba nanga na sa na TV fona lia petit c'est le bas là comme bien fona sepela fona lia nga za jalouse haineuse comme yote yanga penza ba pambola hote otkara les chèques ba journaliste bref na ofinga te molima ofinga au nom de Jésus bima mbonga matanga Evelyn Kamo e monana problème ezaki nde yango wana oboki ba onyo nyonso bimi ya kofinga na parce que Virginie Manganga alie mbonga matanga Evelyn Kamo babundi mishmima kesier yem tando sima mo matanga mishima kutu alinga beta ye ndenga na beta na stade de Martyr na bukara emino mishima palinga beta parce que azani makasi te mutamu kuso za makasi ndeni mbonga matanga bato emona toki sango azokota Turquie na juin mesdames et messieurs azokota Turquie na juin na mbonga matanga Evelyn Kamo mama makamo azolela kuna bandala mama bakamo azolela
azolela kuna la bandal bongo opesa ye mbongo etikalaki abanda ta commerce. La maman, elle est en train de pleurer. Franchement, elle est en train de pleurer. Azo senga mbongo. Boke no pesa ye mbongo abanda ta commerce. Bino bozu mbongo abatu, bon voix minango, bo dondu nango, lora botambo na ba voiture akimbamba la ba ketche ça la taxi na Kinshasa, avant de démarrer faut ba tindika yo, ozu mbongo matanga, osomi monter asika, oche na voiture na nyoso na ebi. Nyoso na ebi. Osomi monter asika, oche na voiture na kimbamba na ya ketche o et ça la taxi na Kinshasa wana otambola nango. Bon on pesa mbongo abatu, eza malédiction. Ngai tu peux beau m'insulter au finga bana le loti lobby mutu to ebike na lekio na nyonso na kin kuna le karaboka na poto ote matin hey oya maleka sanga leader merci je dis manga po niveau pesinga makambu mikolo ondi matin niveau zongi singa na succès ngam na silara nanga maleka sanga produit fini mais niveau zongi singa na succès et puis je profite de l'occasion pour vous dire bon s'abonner na page YouTube nanga Leader TV News. Allez ma quiz à s'abonner. Trésor Mbemba, Michel Saint-Ekele, les beaux s'abonner. BBC Fia Disque, Bibiche Potongo. Beaux s'abonner na page nanga. Iba na moto pela. Chabrel Label. Beaux s'abonner na page nanga. Leader TV News. Beaux oba nouveauté à solo. Avril naza na Kinshasa. Pe wana kima amutute. Ndengo zokana. Ndengo viji manganga apandi sangoke abwa kelanga mbasu. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ça, je suis en train de vous dire. Virginie Manganga a pandi sangoke a obwa kelanga mbasu. A bien marlé wana o sakananga na o lakisa na obwa kele mbasu. Manganga na o yaki na avril. Mutambonga moninga na ote. Na uta yaki na mars. Na ozonga suki na avril. Pona na mbongo ebele Virginie. Na ozonga suki na avril. Bwa kelanga mbasu pona nzima yo. Le rôle à Evil a kufi na mbasu. Muta bomie pe na mbasu wana pa yebanite. Mais faut ba lande la pe liwa Evelyn Kamona na bomie na mbasu. Lola yo okomo laka ke obwa ke langa mbasu Virginie Manganga na oya ki na avril wana bwa ke langa mbasu. Bwa ke langa mbasu lola oza muta ba kisi mamanganga comme ton nom le dit bien manganga mamanganga. Ozo kananga oepsi batno ke nga obwa ke langa mbasu. Je viens à Kino au mois d'avril, attends-moi. Eh ouais, attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive au mois d'avril, au bois qui est l'ambassou. D'accord? Soit voyager à tes fautes, n'a pas Virginie. Pourquoi tu m'as ma bébé? Parce que na 5 ans, fout un bon abattu. Fout un bon abattu. Na kuna pas so fingo te po mutno so ebike na leki na musika niveau na ngate na kin kut na leka yo. Hein, boka na poto Virginie, yo rapé Sony ko? Yo rapé Sony, fille à âge na yo. Oza visa te na passeport, ata Kenya pambo kenda te. O se comparer nanga. Ta lo route ba leki yo ba leki ba Pamela Shekola banani ba Karine Mokonzi ba Gloire Olangi ba poto et puis paradis ezara poto te ba masalanga ba Barbie Nzimbi Belen Kalema ba fanda na Kinshasa ba noela madinga ba fanda na kin mais ba betara ba tour na poto papi mbo ma fanda na kin ma betara ba tour na poto ken piana kuto aye poto Nana boduga uti poto c'est pas na poto ne c'est pas ça zonkin na ebité. Orofa no pe na kin eza ngo choix na yo mais tant aux femme de valeur comme tu le prétends. Ngana je n'ai sa valeur, là j'ai sa valeur. 50 ans de carrière. Olala na talent, olamuka na talent, osukola na kikoso na talent, nyoso sala ka na talent. Fille complexe mukuse. Zata na visa na passeport non. Passeport za na visa, ata Kenya pambo kenda te, ata Dubai pambo kenda te. Yo se comparer nanga. Na ofingo te po batutu bayoka audio o yabike na lekio banda lelo ti lobby souci na ngande zali zongi sambonga matanga bato yibi olingo kota Turquie po lobio ozoya poto na nkote ozoya poto na nkote po se ko ya poto na nkombelo ya poto depuis l'aura tendance ya poto parce que auto bana TV avant l'aura tendance se ko ya poto na nkombele o ya poto série l'aura tendance à kota poto olingo po ya poto na nko na 2007 Quand on a 2020, on a poto nan côté, ba ya poto nan côté, ba ya poto nan côté. Bon amatanga ndo zwaki o sa ba démarche pona okota Turquie. Nyonso na yebi. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bon
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.